émission to solo la yango na Mamour Lumpinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internaute na biso bandeko ya Mamouro na pesi bino bambote bisika tozali bandeko ya bana bilaka esike Océan du Congo na pesi biso bambote bisika tozali ya Mamour atombola na nzamba Israël na grâce pengolu asala kangai na yokola la kolamuka eza habitude bandeko na nga soki omoni nganga na moni yo ezala ka sujet ko kumisa nzombe pona ya Mamour alobaka amona kayote mais amona ko par ba commentaire oyo salaka soki o commenter pona émission ya lelo ya Mamour akomona obisika ozali po yo omona nga yo ozomona nga yo lingi o commenter émission na pesi yo ba gros bisous déjà. Bonne année. Pour nga déjà na bando pesa bino ba bonne année parce que déjà na minute oyo pour nga to quotidien 2021 malgré Covid malgré tout mais na ebi keto sito chité parce que c'est la fin du mois bientôt il y a décembre potokota tokota na année ya sika bientôt fait de l'année nazana bino ensemble elongo bandeko ya Mamour wana toza wapi toza bongo na katia hôpital ya papa na biso Marcelo Sadi les savants noirs autorité koyambaye pour na domaine ya hémorroïde le loto koyambaye to mona isusu nini elekaka na kati ya monde oyo docteur aloba mingi jour to yambaka to yeba siko izara ya solo to izara na onga bilobila. Merci. Bon dia docteur Marcelo. Muito bom dia Mamour Lumpinga. Moi, docteur Marcelo, j'ai présenté sur les ATP nationales docteur Marcelo Sadi les savants noirs parce que j'étais déjà avec lui hein. La fois dernière, Tozala qui n'a déjà, Ezala qui je crois déjà un mois passé. Donc Tozana docteur et bientôt Tozana Eli Soussou, Torozala Rana et Kaka, Torozala Rana parce que docteur Marcelo dit bah on va te voir ça là que Makambwe beba na mboka o aki angola ata baloba kada peso na vie d'aller la maison na bateau ba kota na ba vie bateau bazo détruit ba vie bateau na ndenge ya kosakana te aba maladie ya ba inane des ans bazali o bazo bikate 12 mois kutu na ko mona ngana waka na bible moi ça perte de sang mais on a un malade il y a 12 ans mutua bela kango azali donc selon ce sont ba réalité o ezo le kanavi aki angola ya batela oyo zwaka bima keba nani na kota kina kenda kina lobaki na yokaki asimbaki azwaki azongusaki ya éviter yango yeba ko tracer chemin na yo vie eza ya yo pasi eza ya yo nzoto oui to rozwa résultat bo so nzamba permettre te. OK docteur Marcelo tozana yo lelo na Mamour reporter toye ana moni baka ebele ya ebele docteur Bonio santé makambo nyonso ezokende tout va bien par la grâce de Dieu santé za kitoko tozaka toujours en marche dans tout ça toza toujours en marche na musala docteur Marcelo tokoti sikoyo awa na kati ya cabinet na yo na monde na yo awa na hôpital na yo parce que déjà place bazozo alobi ko eza hôpital. En dehors, il y a l'église, les anda fatata, aweza hôpital, bisika oyambaka batu, et docteur Marcelo, osala aile kandeni. Osala le ka kimia, na ebike na lobaki trop na émission passée. Siko aiza suma ngamba loba mingi tezande ba acte. Na ebike beaucoup na hôpital na nga ya docteur Marcelo Sadi les savants noirs. Moto moyindo mais makambo mindele. Otomoyindo me makambo mindele docteur Marcelo atozomona ngoka boye to ebite position weza kaka boye nde tozomona muto moyindo makambo mindele docteur eza obakisela biso malade. Merci beaucoup to sepele lo gonyo so initiation ezalaka na organisation to ebike bato bele ba olia bato mbongo na ba influence quoi. Ba influence au moni bureautique na ye au moni façon azaleli mais influence pas quand on a 10 wana tango ebisi mutu maladi no singa 3 millions bala moko mutu amunika mais mutu vivre nini ya biso toza awa na asiri to kende kuna to ke place ba plante tozali ba place ezali ba biloko eza naturel po to ça la non naturel to ebike à petit nde tozo kende ya obiso to kende rato ça mambalo tutate ya mwana moye tozo ateke to louer sika mbala moko eza ya makasi mbala moko soki ya ndenge nini ya bota ndenge nini ya influence wana ki biso to sala musala influence te elo nyonso bandaka na se ezomata. Bande ko bojo explication ya papa na biso Marcelo très bien alobi eloko nyonso ebandaka na se ainsi que ezomata bo comprendre biso kaka ndete lobaka nyonso engengaka ezaka orte awa guérison ezali tozomona bato malade et tokoyeba po
interviewer mutu moko na kati nesika o tokuti ye awa koyeba ndenge nini azali ndenge ni malade na ye bandaki mpe ndenge nini ezosukela mpe docteur Marcelo azoyeba kozwa bango. Docteur Marcelo, question nanga liboso ezali mpona consultation na yo toyebi te bato basalaka ndenge nini awa. Merci beaucoup. Premièrement, c'était un mutu à l'écran en consultation. Tolobaki yango déjà la fois passée, mais à l'écran en consultation, tu as maladie yango eza ndenge nini bandaki koma maladie yango eza problème nini eza pe maladie nini. Po ba docteur mususu ba oyamba batu ayambi mutu ayebite maladie yo ya yambeli. Donc qui ça fait ces maladie on a ti. Yango sala ke mutaki na ba 12 ans azoki ne maladie ezoko ça ba débat une année. Donc, ayebite kisi nini aopesa mutu biso to banana na consultation ko yeba no problème nini mutu ayena problème hémorroïde neza ndenge ni comme gi ou soit poto zana hémorroïde interne na externe foyeba mutu sa ka hémorroïde mbala moka ziba tangawisa tout eli apesi boro kendeza makasi zibulanke mbonzoka elogote. Docteur Marcelo, eza penda musala na yo nga na mutu komona wa na vi ba mama na soli na bango ba mama ona na état miku eza libanda ba malade bengi ya ba veine wana ba vipeur ba ja wana misusu ya bambala ndenge tomoni wana bandeko ba malade ya minu tension ba malade wana nyonso ozo gérer yango. Docteur Marcelo, mikanda na yo ezali lelo pesi nga mamour maladi boye nga na kiei. Docteur Marcelo, prison ezate oza sur ozo asime na makambo po biso toyoka na biso full kende moni na yo ki papa musalo bina nga banana soyo ayoka yo deja ake kozwelo mutu na sumi seke nga pende na osala deja boya mamour yana mutu moko boyo na Chine wapi na Chicago wapi azo souffrir na epe mundele mbamusa azo kokati. Docteur Marcelo, nga na simi na nga na chama boko bakata ti bakata na loboko chavuma acha loboko ya na tie loboko pona to kende na Docteur Marcelo. Docteur Marcelo, na tie loboko na nga sikoyo na tie ma main coupée bakata nga te po yo oza derrière nzambi ka ndio lobaki derrière ma main coupée donc oza derrière qui est derrière toi? Non, mutaza derrière na nga nzambe mutaza derrière na nga nzambe na ba témoignage ba 2 semaines mutaza derrière toi eza nzambe kaka te omoni eloko so eza don na yo o forcer te moni don ba forcer amote so ba forcer te nati on ne force pas la nature so forcer nature ebeta yo obanda to banda musalo yo non to yoka te ke oh docteur Marcelo leki mutumbongo oh nasuka nangwe komangi bo te bakanga ki ekutu no kokanga kobota makokufa kokanga maiza magamba nzambe ye mutasalango bongo na ba grand hôpital batu bakufa kate na ba hôpital ba Amerika bo vida to yebi ba hôpital général ya ba benga ga général donc batu bakufa rapé mutu apesa ka vie eza nzambe mutembe Docteur Marcelo soka ye oza maladi okufa te denda wala kokufa ya mutu eza nzambe mutu apesa kango ye mutu apesa ka bia za mettre étape ya circonstance sikoyo ngai na pesa ba vite ngai na za musala soka ye mutu abika donc bakabu na hôpital mutu nyonso akutana nango mutu pa zu maladi abo so tozana batu mususu ndeti batu mususu baye awa auti kuna basimbi ye bani babomena baita oboma kaya mama wana basimbi ye bakati ye na ba veine bazwi ba gilet bakomo kati na ba misuni na ba veine nzoka ba gilet ezate ke pona okatela ka mutu misuni wana school eta moko yebi nini osala na bango biso sko tozana don o ezake mutu soko ye fwa bika eloko te o ba grigri eza nsima na nga te nga moko na lobi nzambe mutana nsima na nga derrière tes Nzambe. Voilà derrière ye eza Nzambe parce que Nzambe nde aza le tout puissant. Puissance eza bango mais le tout puissant eza Nzambe yango Docteur Marcelo alobi derrière lui ezali Nzambe. Docteur Marcelo ojiraka sentiment wana ya ba douleur ya batu ndenge nini tango ozomona ozosala mutu azolela basolo wana ozosimba banzoto epola
nzamba longola kona no esprit ndeto mona bande o mususu azolia eloko wana biso tozomona ezaki azolia ngo pendant na sens normal après tant bo motone zongi a comprendre que na uti ko bien eloko wana ou bien yo penza esprit na yo docteur Marcelo ezaka sur place tant ça maladie wana. Bon, merci beaucoup. En vérité de l'homme c'est l'esprit. Même Bible le dit. En vérité de l'homme c'est l'esprit. Na Luc 10:19, balobi, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc tous en a pouvoir à otambola likola banyamanya sama Bible. Ouais, tous en a pouvoir à otambola likola ya banyamanya sama be. Donc pour gérer sentiment au tunnelinga eza sentiment to douleur non. Et loko zana ngo déjà vérité de l'homme c'est l'esprit. Donc ce que vous traitez mutu yo longola kolela na ye longola makamba ko banga ko sala bu non yo traité kwa bika souffrance wana ce que vous tika ka docteur bo o mona muta osani akokufa non somo ko lo benaza somo trop gentil akufa 20 na lo bien bana poto boye bito tinda ya bakisi kuna bakadogo tango bayaka boyoka bakadago basaka ndenge basaka batatambi bana ba medicine akala to ebaki papa moko soka ye kopo wana kaka yango bato nyonso bakomelela kisi ekoma de asola lweni na kikongo mabenga yango ekoma sola lweni omoni benake mutu ayeka kopo wana ya bambu mutu ayefwa melaka wana te medicine pezo de mais poser na liseke no mo wana liseke koma liseke wana na mona bakisi mokili babengaka liseke c'est liseke non maseke ya ngombe eza kisi tozana ba poussière ezali tonika yango eza kisi eza na traitement nango eza pona komelela te to préciser yango to komelani kuba papa kala bazali mwa liseke wana tiango ezo servir na ntsamba nga pena kasi tomela yango eza kisi tonika yango même bato bateka bangombe babuma bangombe bayebi tozaka na posa nango tosombaka yango mpona tosangisa yango na banzete ezali so mpe moye ezali tokokende botuni nzete moko eza mpona nini na koexplike yo nzete eza mpona boye awa mpena tosala mwa jardin ezali mpona banzete ya maladi ouais comme mutu akomi prendre tout secours babenga yango au secours à liboso tozali na banzete ezali topesaka au secours zawana. Ok bandeko docteur soit au monde mabete ko bino boyibana o bayiba kingai soit au monde bakisi no mateza te okoki koyebana yo mais yeba siko nini ndenge ni basaila okoyeba no nzete mutu nyonso ayebi yango bato bayebi nzete alembalemba makasa ya boye mutu ayebi nzete aboyeba tomona makasa ozo expliquer biso likasa oyo nazwela yango na traite yango motu pasi likasa oyo na traitela yango boye yo banga ano te okoki komona na yo tozoboyi te théorie na pratique est différent okoyoka no théorie mais sala siko pratique okoboma mutu problème ezaki okoboma mutu nalobi papa soki boyebi misala te botika musala ezalaka na kimokolo te musala ezalaka na baveste te musala ezalaka na bajipe te musala soki oyebi yango oza na don wana esili mutu asimi mandoki batuna age na ye te donc c'est ça na kolo. Voilà bandeko mutasimi mandoki batuna kamvula na ete ya solo papa na biso Marcelo azo sala vraiment musala oyo ezo mona na bandeko na nganga moko naza sur le terrain et nazo mona bandeko nyonso tout oyo ndenge nini bazo pesa ba témoignage ya papa na biso Marcelo bandeko oyo landaka biso oyo na posa au problème loko no moko bozo danger zo ngupela docteur atinda bakisi par-ci par-là docteur azana pona biso nyonso tout yaka okozwa lobiko na yo awa tomoni eza place na biso monene ya hôpital makambo so na otuna ngo nsima me nangi nayeba nanu cantine oyo donc tosalela yango combien de personnes asiri ye moko aza témoin aza awa cantine oyo banda to bandi osala yango na ye moko tosalela zaka ya moko donc côté hygiénique ça va mai wana na kati eza lidake mai nini te totyaka dake te totyaka bakisi ebele nasi bozwango awa
Zwa vuma caméra zwa. Na ebite o eza kisi ya mondele te. Yango te. Na makodi eza pe kisi mosusu. O ezali ba kisi ezali po ebotisa misuni. Tozana ba kisi ya poussière. Yango ebotisa misuni. Eza plante naturelle tonique sarango. Bande kone eza ba plante naturelle bokoko. Dr Marcelo awa eza kaka bokoko traditionnel. Tozo continuer kaka bokomona ka ba image ezo continuer ko ba traitement eza awa ebele bande ko musukutu basi ba ke bomona ba kiti awa nyonso tondi eza ki place ko bato ba fandaki. Tellement télévision to la sabino ba image nyonso te bande ko botala ba image ya liboso bolelaki yango to ko bomba ba image musu ya somo mais ba image ya somo ezali mokili mawate to sola ngona ya mambo. Pote sini. Pote za soutien. Yeah. Ye moko ebi ba image za wana bino mobo omona ndenge pote bandelaki na ndenge pote zo silela ndenge pote zo kende. Dr Mukua wana etika elibanda musisa eza wapi muku eza wapi? Oyo ezali musisa. Na siri ye moko azali to botala ba image ya liboso ndenge musisa mo ezali po place akendaki toyebi te ye moko muta yebi ndenge ba place akendende bakata kienzo bakata kiye musisa bana okate misuni na gilette mbasu bakata yango te. Dr Ombasu nini wana kuna tozali na vipère o suko eza ya nini o ezali mbasu ya mbala etikaka mikuwa ya pamba donc misuni nyonso nasi bomona deja andinga kotika akotaki libulu o bomonisi ekangami ko mbala azalaka musuni ko mbala ko misu otika mikuwa ndeni mbala aza musuni eza mbala kombo kaka mbasu ya mbala epanzaka misuni mbala soko tukisa mosala ndenge epanzanaka soki epanzani epanzi misuni nyonso wa donc oza mbasu ya mbala tozana mbasu ba vipère mbasu ya tsombi ezali tozana ba mbasu ya cobra tozali na ba mbasu ya elephant ya bandi oyo ezokende lokola nzoko. Yeah, tozana mbasu muto asalaki ye musala oyo soki boyebi musala te botika musala soki boyebi te en tout cas pardon faut kotika musala ozokata mutu misuni bakataka mutu misuni te mbasu bakata yango vraiment eza na kisu ekataka yango moko ba misuni epoli ba misuni ezobota eza pe na kisu ebotisaka yango yango bino mobo omona ba image ezali eza wana botala ndenge bandelaki na ndenge eta ekomeli dans le 6e jour na ya traitement masali une année na 2 mois. Dans le sport sana mbasu tozokata mbasu tozana mbasu ya basorte na sorte esengaka makila oyo eza salite fo ebima omoni awa mpe ezalaki boye makilo ebimi ya salite kisekoti donc eza obligatoire soki ozozwa traitement il faut bakata ko boye non toza na sorte ya mbasu na bambasu toza na sorte ya bambasu na bambasu bandeko wana tomona mama na biso azozwa traitement ya mbasu epai ya docteur na biso Marcelo wana eza traitement ya mbasu na makolo ya mama na biso donc tozomona deja ke seke mbasu yango ekomi na suka deja évolution nazomona deja ça va parce que makolo eza deja ya kokauka bapote eza lisusu te ya na mbasu mosusu bakata yango te oyo mbasu ya vipère fo okata yango makila wana eza infection ebima mbasu ya vipère mbasu ya vipère ezali
eza venin mbasa eza venin kisi nyonso yango oyo ou bien bakisi mosusu ezali te bakisi mosusu ezali totala place mosusu omona mbasi mosusu tosala yango na oyo kutu te donc kisi na kisi eza na maladi wana citron na poussière soki ya mwindu eza kisi ya mbasi ya vipere kisi ya eza mbasi makasa naturel banzete naturel plante naturel mama nde batie oyo bozoyoka nde ye nini ezoswa mama etant ke babantu etant ke bato mwindu botamboli te boluka boyeba nani asalinga makambo pendant 1 année et 2 mois oyo ozosouffrir na mpasi oyo naza na posa nayeba ye te na na posa potesa nini potesila ndenge na souffrir nzambe kaka kosala nini akofuta ye ngaa bato te nana na posa potaka esila mposa na yo potesila polesila pote kosila ozosambela nzambe ozokontinue na docteur ozokontinue kotia nzambe le devant pota ekosila yo mais il faut ozala toujours prudente il faut ozala toujours sage bandeko ya mamour bino moko bomoni mama na biso azosouffrir pendant 1 année et 2 mois azosouffrir na malade atamboli na baminganga luki nde bamemie awa na sapu awa toza na sapu bandeko baza na ngola bayebi toza na sapu bayekola biso ya monene oyo eyebala toza awa docteur azotraite ba différentes maladies ezaka mbaso te boyebi jour tozalaki wana tosololaki mpona hémorroïde e lelo toye komona bambaso mokili ezanga mawa pendant 1 année et demi ndeko na biso azocontinue toujours na kosouffrir mama aza su na makasi te akomi déjà inapte e azoyeba mpe place euteli te aza mpe na ntina yeba te bapapa bino mpe bobongisa etamboli na bino etamboli no kobima boye okutani na mwa jeune fille moko ozopesake mwa kwanza ya luki alia kwanza wana ye moko adomine moninga alalisi ye na ndako yango ntango bozobala balaka na motema kobalaka na motu te fo balaka na motu na motema soki moto avandi kati na yo bamakambo ekokoma te parce que bamakambo ebele ezokomela bato kaka mobali na nga mbanda na nga ayibaki akendaki me motu mpe moya ndima na kameraki ayibaki aza te lobaka alingi akufa nda ndima pendaki na yibaki po aconfesse tozokontinue mosala na biso bandeko watu wana maladi ya mino toza maladi ya mino bino moko bozomona awa ndeko na biso ya mwasi azonyokwama na maladi ya mino okoka oloba ya akoka te bondi ya mama bondi mama na biso tomoni wana makolo na yo eza ya kobeba makolo oyo eza maladi nini eza mbasu navanda eka boye na ndako abandi oyoka mopesa naso na kwanzi eboti mai esa lokola babuibui te ebimisi bamai lokola bamai ya moto poso lokolo ekomi lokola nyoka eposa nyoka donc yo moko nyonso otalinga na makolo omutuni mpenza oyo eza maladi nini ya nde navanda edo na banda okoka su te ata kokotisa ata mikolo boye na lipapa na banda okoka te kaka na karte wana bandanga masemene ya tali makolo na ngai biso soki okoka otambola namema o epa moto asala ngai bino okoka mpenza na pasi na hotelema kaka tokende toyaki ya dimanche kaka dimanche oyo toleka toya dimanche makolo mpena bamai mpena surtout na likolo oyo tokekota deuxième nango sikoyo wana ezwaki sikoyo na misato oyo soki ese ponisa ezala lokolo nyonso oyo solo mpenza na 4 jours likolo nyonso poni na 4 jours mpenza kaka nde nango baboye na 4 jours toya likolo ese poninga mpenza mona omoyi basolo basombelenga chaussette nalata na chaussette yana ekota ye te kaka tokomi awa bavandi bandeko nango bakoti kwa basololi na docteur
abimi na bakisi atie na mai na sizo po asalaka tomate na bakisi na mai nda na sokoli na alekelo na première jour okota na makolo na mai asokoli makolo na ngai abimisi yango akati ngai kadi ezalaki ya kovimba bongo akati makolo nyonso mibale atie na kisi yo yeba ndeni eza mbasu so na obela koyebela mo awa na bato bayebi yango ta bazomona babi oyo eza mbasi babe yango na politique so kombo sotala mbasu na portugais tala ta docteur awa oyebisi ngai eza mbasi ya mbala eza maladi ya mbala wow bandeko wana toza epa docteur Marcelo wana bolandi mama na biso auti koloba ke alali alamuki amoni kaka makolo na ye ebandi kosala pasi ya kwanza mai wana mbasu yoka bambasu yango eza ebele ya tomoni ya mbala vipeur nde tozoyoka ya nioka nzoto ne comme le la poso ya nioka après baye na ye en hôpital nde aye koyeba ke ezali mbasu mama mituna eza lisasi te po toyokaka ke bamaladi oyo ezala na basource de provenance nango peut-être osalaki mabe moko ou bien mutu moko asalaki likambo ozali na problème na mutu wana abwaki obi aprometaki eloko moko epuis ese réalise ou bien eza nango eloko te kaka boye olamuki ose retrouve na maladi oyo ndali aza ata nayaki donc tata avasimba ngai abanda kopose na bakestion aposa nga bakestion donc anana tie makolo na nga nana ata na mai te soki asimbi nga abi na nga ye atuna ye nga te so naza likambo alobai na nga basimbaki oyo deya makolo oyo moto asi asimba ngai bi te to nazali na mwa pota wana asimba nga mena tokende atuni nga lisusu basi bakata oyo deya makolo ngai beya moto aliboso asimba ye nga na akataki ngai mais alobela ye nga na eloko te ntango asilisi kotraite ngai tobalo te mana jeune fille nanga po tokende yebisi ngai oyo ekosila nango eza likambo na moto onyataki yango donc onyataki yango bandeko mama na biso anyata ye maladi oyo déjà 2 semaines yango oyo likolo epolaki ye mbala moko nde ekozongisa vis-à-vis ya batele na biso mwa kobanga basomo mpona batelespectateur na biso yango ya moko toza koinvite kolakisa bino bafoto to baimage parce que baimage ya makolo epola ya biloko ebele ezali mais mpona respect na bino esike bato ya somo mpe bazangaka te oyo balandaka biso kotala mbala mosusu émission boye akutani na makambo ya briske nde ezopesa pe mwa pasi mais tokanga motema mosala ya docteur Marcelo yango oyo bamakolo oyo ezokopola banzoto eza kopola tobanda komona yango de temps à autre na bachaîne na biso différentes chaînes na biso bana bilaka bozomona mama na biso azwi yango kaka na nzela ntango obimaka bongisa journée na yo sambila aza na likambo ya motu te yango balobi ewumeli te donc soki azalaki na likambo ya motu nde elingaki ewumela wana première traitement na ye première soin pardon tozozela tomona deuxième nango na évolution nango ndenge ezokende merci bandeko toyepa docteur Marcelo tokutani mpe na surprise moko awa tokutani na papa na biso Edzoka obino sto boyebi ye grand artiste tokutani na ye mpe awa epai ya papa na biso Marcelo toyebi te papa Edzoka ye osala nini etant que artiste ayeka kobeta papa matolo ou bien aye osala nini mpo biso toyebaka baartiste so okutani ne place moko boye seke aye kobeta son papa Edzoka bondia mama na longo na lineti bako pe mwa langi yango te na ekobeta matolo ya miso nabelaka miso kataraki do poso kami te kozipama yango na kapa docteur Marcelo atretaka ngai apa kotrete wana na lino lisusu ok maladi ya miso na umena mbo ko sota ba 10 ou 15 bana kisasa mais lino ndeko bandao tande ngobela molimo mosantu mwanzambe wana molimo mosantu mwanzambe mais na be molimo ya nzambe ya na boka boyambite mais fo bokoko pesa nini ekota po maladi oza kisi ya mondele te pa mondele akokokango te na bokoko nde yango wana bakokoka yango ne pa docteur Marcelo bandana bandaki maladi ya lino en tout cas normal miso pezaki pona mono bofu sikoyo tanga kotsenga bakisi sikoyo
nakomi mwa malamu 10 ans on a babwaki lo na théâtre te non on a babwaki na bango na théâtre te babwaki na théâtre te eza pena maladi bande kwa tomoni papa na biso Ezoka artiste comédien awa toye na musana na ete atoye pa docteur Marcelo to kutie pe avec kozwa traitement na yemo to poser ma question o ya théâtre zonga ki akendaki te to kozwa ende mukolo ekoya to kolande pena na répétition pour to bande ko luka place à répéter toye ba te mais ko to zui yango déjà to yebile to kolande na répétition pour to yeba po molimo mosantu mwanzambe après Ezoka singa ta mukeva ba tokis parle bafani nyonso bazelaka papa Ezoka bozala kimia yaya toboka boyambite ndenge nalobaka kaka akeke ibutu iyakwe yoka masuwa nalingi natelema me bovanda kimia aya lendi na répétition esika na kosanza maso nakobimisela yango bobanga yoko te mpe nakodomine ya kokoka te Bane vous senti papa Ezoka yewana en personne et lundi tu as déjà une invitation avec Abou le padre to kokita sur le terrain pour na kokende kozwa papa Ezoka et papa Ezoka bazo pesa traitement bande ko tozo la pe traitement papa Ezoka on direct ndenge tozana bino awa azape awa na hôpital kaka lokola biso donc misala docteur Marcelo vraiment na moni ça va pour batu bazapenza na siba wana nyonso tout batu o bazo zela pe traitement bazali. Oh, papa ndem taosala papa Ezoka. Oh, grand joueur, yemda mone la biso na miso grand joueur. Soko yawa ukuta na grand joueur. Grand joueur. Donc docteur Marcelo na grand joueur. Ah. Makasani natindela aza mama nanga pe misu etumisaka ye basali ba opération ya ba misu grand joueur maman Makasa bouquin au pune où tu es bon Makasa ate bokani place mone bokani eza kaka likasa moko kaka te bon nasukoli yango vraiment esika nasaleli yango te soki tolobi tosala mosala oyo toyebi te eza mabe mingi basalaka mosala oyo oyebi miso eza déjà vie ya moto donc soki obomi moto miso donc vie na ye mobimba ekufi bandeko tozo continue kana docteur Marcelo kisale ona bomo papa Ezoka moi loba susu moi dominer nga eza te papa to moni na kati hôpital pa docteur Marcelo oye osala nini nazalaka na problème ya mingi epunisaka ngai antuka nakenda baplace nasomba bakisi na pharmacie antuka nazwa mpenza ya moko te nayokaki mpenza docteur Marcelo donc ekoto wana nayebisaki yo bon nazalaka na ndeko nanga mwa mobali na famille nga nayebani na ye na docteur Marcelo ye moto anatisanga docteur Marcelo ntina ya awa pa docteur Marcelo nasipika ye abandanga yango deya mpena ndenge abondeni tozokende boye donki naza daa na kimia ayekende mpena na suka lino etungisi yo pendant combien de temps lino etungisi nga daa oyo tokende daa 3 mois okende pa mondele te po anini nakendaki daa pa mondele nakenda pa mondele po balongola yango po bana okomplike makasi bato bayebana oyebisana te soki balongola yango soki ezosala mpasi esala mabe omona ekendinga naosalanga mpasi bana okomplike ngai nabeti nango 3 fois esimbi te nake na bapharmacie na meli bakalma ezosimba kaka te ntina ye pa docteur Marcelo antuka nakomi koyoka kimia oyoki bien epa ya docteur Marcelo po bazotyaka bakisi na kati ya monoko batanga bakisi na kati ya monoko litama efimbaki litama efimba ye mokie kaka. Ok bandeko wana tomoni ndeko na biso docteur Marcelo atraitaka maladi nyonso ezaka hémorroïde te mbasu te oyo eza maladi ya minu bino mo bomoni papa na biso ndenge bazotia ye bakisi papa na biso pe yo pe munganga
assistant ya Dr Marcelo. Pourquoi bango makasi bandeko Naza assistant ya Dr Marcelo. oza assistant ya Dr Marcelo. Ok, bino mpe bato bokenda kosala mpe baoyo ya bino oyo yekoli baélève du maître. Bon, normalement na mosala nyonso eloko eza base ezalaka na patience. Soki oza patient okolia biloko oyo elela, mais soki oza patient te okolia biloko ya mbangombango. Kotraite motu eza eloko moko ya maseki te, parce que bakoki kolakisa plante balakisi nde basalela yango, mais ntango mosusu etikali na mwa secret moko boye, mwa plante moko boye ezangi mpo bakisa epesa efficacité ya maladi oyo osala. Mais ntango yo landi presse te esi nayebi deja nakende kaka nga mpe nakende kosala yanga. tolobaka bongo papa mosala eleka maloba ebele tokozwa yo deja na mosala na ozosala sikoyo yo nde moto ozotraite bato mpona nini? Bon, normalement ndenge eza boye nyonso tu oyo etali traitement ya bato ya minu mingi eza ndenge moto nasalaka yango. Donc nazwaka formule eyitaka pa Dr Ndara Marcelo apesi formule ayangandi na yo bangano basomwa bambaso te wana kutu tomona yango eloko te mpo parce que tomona trop wana eza problème liye mpe susu eza kutu ngadi ande na nzabu na otrambele na omwana ekilelo deja kopa ngombe esimba te. bon eloko kaka na koloba ngo omoni ezala jésus ntango abanda obikisa bato mosusu abikisa bazalaki ya kokufa baobimisa so, mais interdesi na bato ke moto aboka soyi te po moto wana azalaki lolenge moko na ndenge bino bato botelemi wana. Donc eza nango chose moko étonnante te, eza normali nakoki komona pota mbasu batie mpe ngombe wana na kolia kisi wana kaka ndenge otie na sashi boye ezobikisa bato. kisi kaka oyo mingi ezalaka vraiment na tota yango na babokali ntango topesa yango bato ke moto akende kolanda traitement na ye ake kokontinue mosusu na ndako. biloko epolisaka bato minoko te ala longe te oyo ekoki kopolisa kutu moto monoko te, po eza babiloko mo boye ntango tie yango après quelques minutes il faut elongwa. Donc eza poison te, soki ezalaki poison nakoki kosimba wana maboko te mpe nakoki kotilinga te moto atiango na kati ya monoko. bandeko wana bamalu ya maladi ya minu tokomona bango ayepa Dr Marcelo tokomona bamaladi nyonso misusu otomwana alakisa bino ezali bandeko wana toza na kati ya jardin Dr Marcelo, toza na kati ya jardin Dr Marcelo. Jardin wana tozomona bangaingai awa, tozomona bapondu na te pinare, nazomona biloko deja baliaka, naomona bandunda matembele nayebi te songo naza komikosa do soki mpe aubergine ozoyeba te na bapondu mpe na baaubergine na Santa Maria Santa Maria wana eza obenga ngo na portugais ndenge babenga yango selon nde bato. Mais Santa Maria oyo ezobenga na Kikongo babenga yango Matsudi Ntimba. Matsudi Ntimba babenga nzete oyo. Yango awa bamengola babenga Santa Maria. yango eservaka mpe na bamaladi. eza kisi eza pona ba maladie tozali pona bana mike bango bakomela bakisi eza makasi te pona ba anticorps na bango eza makasi te ya o to mona ezali luyuka na Kikongo nayebi te bato babenga yango nini mais biso sala mingi mwa Kikongo ya na français luyuka na Kikongo ouais. Donc ça on va prendre ce qu'on mutu soka ena mbasu o ezaki douleur wana zolala te ya moto saila kango même 1 heure 2 heures docteur pa la mais ce qui tout ça nini au secours to goya pona posala musala yuka babenga ngo ouais to ebike to za ba jete mususu awa oyo babenga ngo mbwale za pona hémorroïde bakisi totindela bino na ba poto to sangsa yango ikota banzete bele so to sombi za pona ba hémorroïde oyo bato bazali ke bazei ezotonda bango mingi po ba bakso salité likolo salité oyo asokola nani na purge oyo asokola ba msusu bazozo ba purge ba tangawisi zo purge o ebite yango ezosala ke bimisa bato ba musomba wa
toyebi ke pondu ezali ntango tosisaka bakisi ya cataracte bato boza na cataracte ntango tosisaki ta cataracte tosokola yango na pondu misu tosokola yango na pondu kolia pondu eza autre chose wana deja osisi force nango otie bamafuta banini donc eza so na force te oyo eza naturel so totuti tosalela yango usi oyo eza ngai eza mpe kisi tosalela yango na bakadre ya makila tosalela yango na bana tosalela yango mpe na mikolo ezali na batraitement nango wa oyo ezali malulu mwa trop de kikongo malulu tosalela yango na bana mike na mikolo mpe malulu ezali bana oyo babimaka babenga yango bamoto ya nzambe toza na bakisi oyo tosangisaka yango tosangisa yango na banzete na bamalulu topakoli mutu to baza na bakisi mpe ya komela oyo esisaka yango rapidement toza tokausaka surtout bana poto mosusu so tosangisi tokausi eza na bakisi mosusu tosalelaka mbuma nango tosali kaka uniquement mbuma nango fo kotuta yango okausi yango na moi après osalela yango oyo eza sinda deja bato bayebi sinda mais eza mpe kisi oyo bato bayebi yango te amelaka sinda mayebi efe na yango te eza na maladi nango sinda ya merci beaucoup oyo bino bato boyebi kikongo botala mbwana yango mpona bato mabungu mabumu minene ekita mabumu mbwala ya mpona bato oyo lumba nasi baluba balelango fort mpona basoso mais biso osalela yango mpona basoso te tosalela yango mpona traitement baluba balambela yango soso oyo mpe wandu madesu me ya wandu nzete ya wandu eza mama na kisi tosangisaka yango na bato babelaka prostate tosangisaka bakisi oyo wandu bato ya prostate tosangisaka makasa wandu na bambuma nango awa lembalemba toyebi ezali mpona bato mitema moto tosalelaka balembalemba toza mpona bato babelaka bapese tosalelaka mpe lembalemba tosangisi na bakisi ebele ekotaka tosaleli balembalemba oyo na asiri nayebi te soki bato bayebi yango nzete oyo eza riche nzete oyo eza riche vraiment euta vraimen équateur nzete wana ya biso nzete oyo pene euta équateur euta mosika eza riche eza pena tolo nango eza vraiment mpona bamaladi ebele mais oyeba kaka kosalela yango kosangisa yango na maladi nini oyo même bato ya maboma tosalela yango nzete eza riche Papa le padre cause de la biso nzete na biso ya richesse ya Équateur malamu balobi nzete wana eza riche voire même bato ya maboma bazwa guérison so tomoni docteur Marcelo azokoka koloba mpona nzete wana te cela veut dire abombeli biso sekele makasi ntango alobi déjà bato ya maboma moto aliboma vivre abiki na kasa cela veut dire eza na makambo moko oyo eza na kati bandeko ya mamuro wana tozaka na kati ya hôpital na biso ya docteur Marcelo mais quelque part lokola aza traduit praticionnel à salape jardin na ye oya bakisi ya intervention à part nanu kozwa bakisi mususu aussi asali wa asi asali mais wana déjà za pona ba intervention rapide na ba cas d'urgence nyonso bandi kwa ya mamuro bino bato bolanda biso na mukona lelo ya mamuro asepela ikozala awa et pas ya docteur Marcelo tozana ye tokozala na ye et puis tokozala na ye kaka vraiment na pesi bino nyonso ba mbote na linga bino mingi